breaking news, tout ça na tango, tout ça va s'en Congo. Alors, basangwa Congo na bamboka na bino, basangwa Congo na bandako na bino, ezali bongo spécialité à Proverbe 30, vous avez un soft skills et télévision sur internet, et vous avez un Sentinel TV, breaking news le 29 octobre. Na côté à Lubumbashi, un taxman Simol en plein Lubumbashi, car il en a marre des Katangais qui ont trahi les Congo en mentant que le Rwandais génocidaire Kabila était le fils de Mosé et que ce dernier est en train de faire souffrir les Katangais. Donc, ndeko oyo Katangais a zana kanda mingi ya komona ke bandeko Katangais bakosa na mokili ke Kabila zali mwana Mosé pe soka azaki ndeko na bango comment azo maltraiter ba Katangais, comment azo boma bango yango epesi kanda radibol asi mole donc amitumbi moto aziki na Lubumbashi. Ezali dangereux, c'est une dangereuse mise en garde parce que na Tunisie et bandaki pe kaka boye na province après moto epelaki mboka mobimba. Kinshasa tokoma kokamwa na Kinshasa kokamwa na ndenge moko kokamwa bana ya mike ya basi na mibali donc il y a moins il y a 14 ans donc bandana 14 ans tina se baza mal encadré foti eza ba parenté ba parents ba moko basalaka système ya Kabila ya gouvernement efutaka bango te alors ba parents ba koma démissionnaire et comment mutu na mutu amilela mutu na mutu vraiment article 15 au boyoka na Kinshasa pepe kala imba article 15 et comment ndenge wana alors bana wana ba se prendre en charge ba kima bandako na bango bakoma kolala na se ya baterase lokola bampuku na Kinshasa donc ezali mawa mingi kozwa kokamwa bana na biso bakoma kolala na bakaniveau lokola bampuku tala ba situation oyo ba Rwandais baye kosala na mboka na biso Congo. Les Rwandais de Kinshasa et de Kigali réactivent leur branche armée, le M23. Ce que vous avez dit, breaking news, il y a début à mois, il y a octobre, Nabandego Sabino que Kabila Azosala Nyonso a réactivé M23 où il a la pungi pour que Azolinga vraiment glisser Salama, puis Azolinga décrété état d'urgence. Yango bozomona do toko sarati tout ça analyse et merci na bande ko biso oyo baza kuna na kati ba pesa biso information parce que iratarate ezaka solo branche ya M23 ezo la réanimer na côté est rébellion moko ko banda kaka po etia trouble na Congo pour être Kabila souci na ali etia trouble soki ya oza sous présidenté. Alors ces pays pe biso moko ba résistant ndenge tout ça là pour ntangana et kolia pe bango pour tangana ndika zoli ambala ba Rwandais mususu ete bate ya bango. Kabila ba minéraux ya Congo oyo aizo yiba etondi ete nanu namona mutu bazalo koso lokola Kabila te c'est un mythomane pe atikali na yeka na deux choix. Kabila za na deux destinations et que ça ou au CPI ou au enfer. Alors pour qu'il en enfer il faut pas kangaye opération mona pour côté ne basala ki Samuel Do. Alors to éviter ceux qui tango ba na kunda mutu ceux qui mutu na ba richesse na nyos na monati ezala ba Michael Jackson ba Bongo ba Mobutu ba Bokassa na tikala o monati ba kunda bango na ba bien na bango nyos. Alors na éviter Kabila mutazo kufa ne calamité pourquoi zo amasser ba bien ébélé pétrole diamant cobalt nyos wa Congo azo salango atie système moko ya détournement ya ba fonds publics élaboré par Matata Mponyo, Jeannette Désiré Kabila et Zoé au bazo benga Congolo Saddam Hussein Kabila Mobutu. Zoé comme on a dit bazo benga Congolo Saddam Hussein Kabila Mobutu pour copier makambo oyo Congolo azali ko sala. Alors tala par trimestre ezali na période de 3 mois na ville à Kinshasa kaka ba détourner 11,7 millions de dollars. Oyo chaque trimestre ezalaka détourné na ville ya Kinshasa yango wana ba collabo na ba traître bazolinga jamais Kabila longo na pouvoir parce que bazobanga peuple à s'en charger na bango pour ba nyokoli peuple ba appauvrir peuple
pe bazo tonga ba building bazo profiter donc bazo sa business mo na niveau mo ondimate donc bazo sakana na mbongo moyen te bakomi ba riche na Congo yali ba riche bazo mata ba pauvre bazo kita donc na Congo ezali ne mwana alors ezali mawa mingi. Kabila par contre azali poussé vers la sortie par ses parrains. Ba parrain lokola teka iranium na ba pays ya ba terroriste ba lingi suko kata communauté. Hollande a menacé Kabila de subir le sort de Compaoré lors de son discours de la francophonie. Alors lisusu pe tomoni bino bato boza na États-Unis ba étranger mibale Vital na Moïse bazoya kuna ba yakutana Herman Cohen a présenté bango na nani a présenté bango na ba parlementaire kuna a présenté bango Herman Cohen a présenté bango na Sénat na ba sénateur pour être ba corrompre ba sénateur pour bango ba kuma moko azala président moko azala premier ministre ya Congo mikolo zoya. Donc eloko bozomona Vital le Rwandais na Moïse Katumbi l'étranger congolais peut-être à 20% bakangami parce que bazo sala dio moko basala alliance soki Moïse azala président sorry Vital faut azala premier ministre yango ba sénateur américain ba corrompu ba lukaka mutu o bato o baza ba étranger o ba koya na mboka wana ba nopesa bango loko nyonso balingi yango moni bango mibale bakangami loboko na mobali bango mibale bakei kosigner ba contrat. Alors bino oyo babundeli mboka boza na state en tout cas boyebi ka nde bosalaki Vital Kamerhe liboso lumbe pe mwete toujours kotia motema epa na bino. Alors eza mawa mingi eza soni tango nalobaka ke bacombattant baza corrompre bacombattant bazangi conscience nazo félicité bacombattant oyo baa na conscience neti biso baproverbe neti basofkins neti bamisusu oyo bazobundela mboka baervan mayulu tutu etu bato wana tu bakevin mayile soki kevin mayila donc bato tu bazotravaille bien bacongo c'est le Congo bazotravaille bien bazo vraiment kosala éveil patriotique. Mais tous appelés na combattants, il y a Lukuta, il y a Miter Mabe, où basi va rejoindre groupe Kabila na kuiba na détruire. Alors les logo et yebani noir sur blanc que peuple mokonzi muta soutenir bango ezali kengo. Peuple mokonzi ba marché, ba trouble, ba fête, ba sala soutien na bango ezala kengo. Alors batande ngwana bazo ba combattant mais nzoka ba combattant corrompu oyo ba rejoindre déjà ba Rwandais tala ndenge nini bozolia mbongo ya kengo tala ndenge nini bozo trahir Congo alors oloboza combattant ya ndenge nini wana donc yo aussi okoti na camp ya ba ennemi pe toyebi yango ekozala mawa mingi mpona yo na Kinshasa sikoyo toujours bakuna Alexis Tamba Mwamba ministre d'occupation de justice s'est fait avoir car ce grand monsieur qui a opté pour faire le valet des génocidaires rwandais Kabila vient de voler l'argent destiné à acheter la nourriture des prisonniers. Donc M. Mwamba, Alexis Tambwe Mwamba, normalement il fallait payer à Kende na G7, mais il y a zonga qui zara ndenge langa sasler banda kester pa kenda na les 12 patrons dans les 7 patrons, mais vient à biso wa zola nzimbu verkis kemango na bi non awa ezali ba dinosaure isika la ya zali isika bato ba ali usimba te yo kesi zela na bo Pompeo Victoria Simo de salami ndemo Alexis Akendeki après azongi l'air azongi zo alaki na plan a détourné mbongo nyonso tout oyo basombelaka ba prisonnier biloko d'ailleurs déjà ba prisonnier na biso baza mal nourri baza mal vêtu bazali mal entretenu ezali lokola Gestapo ba prison ya Gestapo et comme bakoma benga couloir de la mort so koti makala ba documentaire ya li otala ngona ba mir nanga bokomona qu'est-ce qui se passe na makala exactement Gestapo eza ndenge basalaka ba juif na ba allemand c'est-à-dire comme so komi kuna oza na couloir de la mort tendeko oyo a détourné mbongo ebele ya nourriture ya ba prisonnier donc ata mutu moko kutu akolobela eloko te parce que kuna yali ozwi ole mutu moko akoki kolobela yo aza te mpo ezali nango likambo ya mboka ya bapaya
Donc oyo azui oyo azui oyo azui oyo azui oyo azui oyo azui toza na message moko awa ndeko moko ya combattant akomelaki nga esengeli natanga yango akomi awa alobi ezali Jean-Jacques Mbouralon alobi mes frères combattants et résistants, votre élite est noble et salvatrice. Pourquoi voulez-vous saper ce travail de longue haleine que vous aviez commencé il y a belle lurette? Attendez Bakombo, Didier Formé, Bouketu, Thierry, les commandos, Odombo, Esso, Masombo, Nazana pasi mingi na motema ya komona to koyoka ke bino na bino bozo bendana surtout bino ba pionnier ya révolution dite combat pe lisusu alobi ezosala pasi ba peuple mokonzi ba zwa mbongo ya kengo ba travailler nango alors combat ngo bozosala eza nde nga na kosaka te eza message yango obomona yango ya komi parce que bamiso bakanisa ngo proverbe bazokosa ozomona komeli nango yango natanga bino yango alobi maluku olingi makako alingi abimisa mbuma mbila na bino te bana mboka biyebela histoire ya révolution ekokomama pe ekoseka bino boyebi soki bakobandela wapi niveau d'étude bino moko bozoloba po obundela mboka esengeli kaka kozala docteur to licencié to diplômé te me bolakisi yango sino te bakoseka bino pe bakomodire bino na bana mboka oyo batia motema na eloko wana bolingi po bohypotheke botika pardon botika ingeta ya monene na nkombo ya bakongolais nyonso acquis au changement et aspirant à une victoire certaine et prochaine. Arrêtez vos querelles byzantines qui risquent de retarder ou de effréner notre espoir longtemps courbé. Nakati nanu wana soki boyoki te tokochange ba moyen tokobenga na bino personnellement pe entre Congo nde tokoyokana. Donc message yango azosenga na bakongolais bazala ini batika kozala bakorrompi batika kolia mbongo ya kengo ya kamere to mbongo ya kolabo moko. Donc ezali Jean-Jacques Mbouralon ye mutakomi yango utama Jean-Jacques Mbouralon mutakomeli na messenger nanga. Donc basangwa Congo yango wana oyo ezalaki ya lelo tokeba na makambo ezoleka na libanda tokeba na makambo nyonso tu ezoleka na poto bamboka nyonso tu parce que bato wana baza nekenge balingi vraiment kodétruire biso balingi te biso tozala libre balingi te biso tozala indépendant balingi te biso tozala béni balingi te bana na biso bavivre kitoko. Alors Lutima Nziate oyo toyebaka ye na Barza lelo akoma Rwandais et soki oyoka na Bible ke Yuda sateka Yesu Lutima Ndate azali photocopie conforme ya Judas batu oyo nyonso tu balandaka ye bolandaka ye te pe boyebaka ye Lutima akozwaka lumbe pe mwete mikolo elekaki bato ebele ya kadia te pemba ya misala mabe bato balingaka bolingo ya Congo te bakolabo basalaka Facebook moko ya kofinga nga ya kokritike nga ya koloba n'importe quoi baleka meme na ba TV mais bato ngo balembi mpona nini natuni bango balembi mpona nini. En tout cas Facebook na bino bosalaki bozala kofinga nga eza kosala bien mpo eza kosala publicité na nga. En tout cas please mikolo bolembi bozongela lisusu esala bien moni soki moto ozosalela nzambe asolo ozobundela mboka no bato bazofinga bazomatisa yo kaka. Alors nde bolembi nde botiki ezosala bien te bozongela TV bozonga kofinga nga na Facebook ezosala bien parce que mikolo oyo bolembi poani soki boza bato ya mibali ya solo bozongela susu makambo wana. Alors balobi celui qui dit la vérité proclame la justice et les faux témoins amène la tromperie. Voilà Proverbe 12 et 17 mythologie en gros. Combattant
pe collabo Thomas Louaka aza na Paris combattant nazobi combattant le collabo Thomas Louaka aza na Paris bosala elumbe lumbe parce que aza moko ya ba M23 pe aza moko ya bato bazo collaborer na Kabila. Merci na bato baza na matanga ya Londres esika mwasi ya Okito akufaki parce que bobengi nga mingi mpona koconfirme ke makambo nalobaka eza solo bino mo bomoni matanga epanzani po mwana ya mowei na kombo ya Trinité azopanza basekret ndenge mama na ye na Nunes bazali koswana bazali kobunda bazalaki koloba na makambo nyonso bino mo na matanga bosoka ndenge Trinity azolobango. Alors lelo oyo boyebi ndeko akufi biso proverbe toza vraiment intérêt te ya kosape ou bien koya koloba mabe ya moto akufi mais tozolinga biloko wana ezala stoppe parce que yo moko oyoki mwana mwasi wana lobi nazobela nakomi kobima na bapaster mpo nabika me nazobika te. Comment se fait-il mwana mwasi ake na église jeune fille pasteur akomise makambo ne mpo abika na verset nini ezali? Alors je crois témoignage ya mwana oyo Trinity na matanga bino mo bozomona kiza ya solo soki mobali na ye oyo Okito aza na bacomportement mabe tozokondane yango atika bacomportement wana bango nyonso bayamba Yesu. D'ailleurs lobi mpe nazwaki coup de fil ya bandeko mosusu Kikushi abengaki nga mpona koyebisangaki makambo nyonso ndeko wana alobaki asepeli nango te me ye aza moto ya polémiki te alimbisi ye na makambo nyonso to alobaki. Alors bino oyo boza na matanga oyo bozolanda lisolo oyo bokendaka na baeglise bokendaka songolo ntango nazoloba nazoyebisa bino masongolo soki ngolo ayebisi oke ngando azobela ndimela ye po ngolo ngando baleine bazalaka bango nyonso na mai na se ya mai. Soki proverbe 30 azoyebisa bino ke paster oyo asimbi kisi paster oyo aza sataniste kabundi walesa fo aya na delivre ye mpo aza moto ya misala mabe bondimela ngai parce que naza mutu nalobaka vérité naza mutu nazoluka koyede bino bapaster ya solo bazali bao bazosalela nzambe ya solo bayali me mingi baza bato na lokuta preuve bomonaki TV monene ya France kokita na Congo kosala documentaire pe bomoni après documentaire wana ndenge bapaster wana balakisi bizaleli mabe bakomi kosala sikoyo kolongola biloko oyo nani bafrançais balobi pourtant bafrançais bakosaki te c'est-à-dire bana banganga bana basatana bakoma kosala bakoma bapasteur boyebi histoire ya mboka oyo odon tokala bakoma wapi sakayonsa boyebi bahistoire na bango. Alors Nunes le mari de nuit aza moto ya misala mabe abebisi bana basi ebele akabeli bango bokono ya siècle boyebi bokono parce que ye moko asi anyata azokabela bango bandimi. Alors bino ntango proverbe azoloba azoya mpo abikisa bino azoya mpo naa na problème na mutu te naa na problème na Nunes te. C'était mwana moko oyo amonanga na Kinshasa avivanga na TV approchaki nga na encadré ayokanga te natika ye. Alors bato bayebi oyo bayebi proverbe bayebi oyo bayebi Didier Forme bayebi oyo bayebi ndenge na nzambe asalelanga bayebi toza su na ngonga te mutu andima biso oyo nzambe andima biso ekoka mais tozokebisa bino parce que bato ebele basimbi kisi bato ebele baza na onction satanique onction oyo ya formation oyo bazosalela nango na kati église yango tolobaki tosali déjà totie ville mobimba en alerte totie opération assainissement yo oza pasteur opumbwaka continue kaka kopumbwa nalobaki mikolo oyo soki boyamboli te soki boyambi Yesu te tokoyokaka sango oyo mosusu akiti kuna bakuti ebulumbu to mosusu apike crise akufi parce que apumbwaki et moto na nzambe makila ma Yesu oyo ezocouvrir diaspora mobimba etuti. Donc bino mo bozomona eza ndenge wana donc mawa mingi ndenge boconfirme ke mwana ye moko azobeta baaventure nyonso oyo Nunes mari de nuit aza kosala na mama na ye boza na matanga boyebi yango. Alors proverbe aza contre te proverbe aza ni pour kisa Okito ni pour mwana mwasi wana mais proverbe aza na kati alingi babuzo babongo esila bana na biso bakufaka na liwa ya nzambe parce que soko okufi na liwa moko sacrifier okeli felo nayebi ke boya koba peace rest in peace mais soki moto akufi na kati ya kisoloka soki moto akufi basacrifier ake na tourment ata bokomi otikala na pe ye abandi tourment
parce que va sacrifier et akufi dans les seigneurs. Alors to boyi ba jeune fille, to boyi ba maman ba manipuler bango parce que bazo manipuler bango. Ngai olingi nga malam, oboyi nga yo, nga nazo continuer chemin nanga. Et puis ngai naza déjà nanzela lola. Yo oza nanzela lifelo, yo il faut changer de direction. Été mutumoko. Alors ndeko nanga ki kusha lobi pire akoma pirate, poto ekoma pota, batabite mama be. Bisala na bango kupanza bana batu koloba bizanga sina pe alimbisi mutu tu oyo alobaki mabe pona ye eza malamu biso ba congolais toluka kotelema pote tobundela mboka car un peuple sans culture aza lokola zèbre azanga rayure ça dit que ba rayon ya nani ba nzela wana ba rayure ya zèbre azaka blanc noir soki zèbre ba nzela na ye wana ya mike wana noir blanc eza soute aza sous zèbre eza ndenge moko na congolais peuple nyonso to oyo aboya culture na ye oyo atombokela baboti na ye oyo atombokela famille na ye oyo atombokela bandeko na ye azali moto azanga culture. Alors biso na breaking news alelo tolinga koyebisa bino ke eza ya koyinda congolais tolingana congolais toteyama congolais tozala bomoko parce que kolo aza na biso posa totelema tozala bomoko ndenge ndeko na biso lako ya nzela yembaka kolomboka. Breaking news mutu moko ateyami mais ezanga te. Bye bye for now.